Merci petit Moïse Boketu Longombolo, le grand économiste. Maïe Belé. Bokoto, 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 Bokoto. L'air est grave, l'air est plus que grave. L'air a sonné, il est temps. Merci à toi, mon grand frère bien-aimé, Yalora Sokoko, HM Hôtel de Monnaie millionnaire zaïrois. Merci, merci, Yalora Sokoko, merci. Zambena Lola, Papa Kimbangu, Yesu Christ Abatelayo. Bokoto, 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 Bokoto. Botuna, Botuna, Botuna. Yalora Sokoko, nini yango lisusu. Bokutani, hein. Bokutani. Ba défiaka nation te. Koya ko défier peuple te. Yo ko défier peuple yonani. Hein? La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Bokoto, 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 Bokoto. Mokili Mumbande Koboza la France, na Allemagne, na Brésil, partout, na Afrique. Bokoto, 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 Bokoto. Lelo wayamba koloba. Wayamba e lelo koloba. Depuis le 28, na lobité. Aïe koloba lelo. Dans la face du monde. Bravo, ma diaspora, bravo. Diaspora zaïrois en France, merci. Diaspora à Londres, merci. Diaspora à Belgique, merci. Il y a Suisse, il y a Allemagne. Partout dans mon Kilimobimba. Wayambo, merci. Moulolo, moulolo. Adi wanye, 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 wanye. Elohim, 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 je vais danser, 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 je vais bouger, bouger. Moutouachi, tout le monde. Wapi dansa mutu na mutu, mutu na mutu. Adi wanye, 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 wanye. Elohim, 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 lelele. Kolo yeso bongi selinga. Respect na peuple zaïrois. Respect na peuple zaïrois. Bokoto, 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 Bokoto. L'air a sonné, il est temps. Les Zaï aux Zaïrois d'abord. Bino bozo croyez que beaucoup intimider biso, beaucoup intimider peuple. Nous allons au 21e siècle. Yo quoi ko timide peuple na yo nani. Yo musicien, yo double sexe, yo écobiste, yo kindumbiste. Bino bokwa ko timide peuple na nini. Bande konangai. Yo farira, kofira, wazekroara, redira, jibira, werera, charamara, miriabere. Vous croyez que bino, hein, bon meli makila ya peuple wana, bon soutenir occupation, ben exterminer peuple wana, bon zamaele te, yo kofi yo zamaele yo, ni yo na wazekwa. Boye bien vote, na zolo ba na yo kofira, na wazekroara, na farira, na werera, na jibira. Soki boa mibali boya lisusu. Boya lisusu.
Musique na bino ekufi pona libela. Ekufi pe koyoka naka lisusu te. Merci encore à ma diaspora en France. Bravo à tous les jeunes. Bravo à tous les mamans. Bravo à tous les yaya. Chilumba yo bongi selinga afi. Kolozi kangaye. Nalokolo. Bravo. Toloba qui combat etikali en France. Pareil pas Paris. France ne tombera jamais. Bino bokanisi ke bokoya kotia bato na sac. Bokoya ko intimider bato. Bino na ba betali ba IDPS ba tribalisme ba luba o ba la sima Félix. Vous croyez que Félix est-il le bourrique, un illettré vagabond? Ou ya teki mboka na biso pa ba tuti? Félix Nabino illettré, ya ba illettré, bourrique, ya ba bourrique, un vaurien. Vous croyez que Bino boko intimidé biso Bino? Ma belle on a tata na yo, Tshisekedi na mama na Omart. Donc biso to botama na mboka wana depuis nzamba sala mokili to akotika famille Tshisekedi basakana na bato bakosaka bato na ba discours bazumboka na biso bateki bozo zoba ba vidéo bozo kata bozo boloba ke belé bolobi ebele boa malade bino tout ba étant en Liban na bato na ba diaspora na bino bozali à partout boza ba fou boa malade il faut se soigner ndeko na bino Félix Etilo la suki wapi ouais Thomas Landa Naza bonsoir bien Naza en direct dans Bokoto TV merci à toi Kovo Ingila na zone direct na sisa bongo na bengao merci Kovo Ingilato Malanda merci bokoto bukanisi boko kanga si bozo bata Kasai occidental Kasai oriental bata Bandundu bata Bazai bata Sud Kivu Nord Kivu Kisangani Kindu Maniema Équateur Katanga Kinshasa biso to comme esclave ya Rwandais boza malade boza ba fou bino tu boa maboma bokangi peuple en otage bosalo bokoki kosala mboka na ya bino na tuna nanu nazoloba na yo Félix Etilo na mama no Marthe mboka na ya baruberwa na Kamere ça fait nga na botami propriétaire ma belona Zoé ali mbongo koleka ngai Kamere ali mbongo koleka ngai imbécile illettré yo ari di politique kana me mona Christophe Kanam un Rwandais tout na 21e siècle ba Rwandais ba botoli biso mboka yo Félix yo ko sala accompagnement au te barrage na pasoli yo na mutu na muneno kesteka monoko solo oya eko brosser okokata kosomba brosse à dents. Vous croyez que vous intimidez bat?
Bino bokasi biso tokobanga Kagame, tobanga Vital Kamerhe, tobanga Deo Mwalungiza, tobanga Jeannette Kanambe, tobanga Bisengman. Soki bino boza ba esclave ba Rwandais, pas moi. Ba diaspora te. État que Dieu existe, état que naza ko respirer na kolobela la peuple vérité. Ça c'est toke na guerre médiatique biso na bino tout le monde a banani ba kochite. Bientôt tozo kimisa bino na ba Rwandais wana na mboka. Est-ce que musique ya Kofi na Mutunguba zoba moko Kofi yoza mayele yo. Yoza mayele Kofi yo na wazeko. Vous êtes responsable à 12 millions de morts. Vous compagnie ba Rwandais. Vous avez bateau ba bébé ou bien vous avez bateau comme patrie génique. Donc, nenge vous calculer na ba calcul na bino ya ténèbres que peuple là to si to nyatela bango to kanga bango na monde moko ya diable donc toko sakana na peuple bo sakana na bo bozo sakana na bango na Kisasa bo bazo banga bino na ba jeep na bandako yo Kofi yo le kaki papa en o le kaki luambo yo waze croire yo na yo farira double sexe ni se fungwa mi likola mibale bele mboka wana vous croyez que yo farira o le kaki luambo o le kaki taboulé olekaki Grand Calais, olekaki Viki Longomba, olekaki Madiluyo, olekaki Pepe Calais, olekaki John Poy, olekaki Tessa Daniel, olekaki Taboulé. Musique à salité, musique qui est kobo, et compagnie détruit nation. Musique qui m'a sali accompagnement pour soutenir ba Rwandais, ba exterminer peuple wana. Ba piller ba richesse en mboka wana. Le peuple zaïrois a nulle part. Kofi yoza maele. On peut payer bientôt. Bino tout boko kufa. Wazekwa, Kofi, Jibira, Wira, Farira, boko kufa. Nazo bisabu na komba Dieu tout pour ça. Boko zala humilié. Loke komeli bino note, botala ba signe d'état, bosakala ki na bato, mais diaspora lelo boko sakana na bango, bosakana ba diaspora baza ba malandangombe, ba diaspora ba ya poto libela, batikana na cimetière à Pantin, na Montparnasse, na cimetière à Mille-Bicêtre à Molenbeek, boya ba Londres, mais biso to ba libérateur. Biso to ba libérateur. Tout ça ba libérateur. Pour faire attention. Botuna ya lora sokoko nini yango lisusu. 6 mabaluka 9 mabaluka 6. Bokobangisa moto moko te. Peuple zaïrois afungwami, peuple zaïrois longona buzoba, peuple zaïrois merci à toi Steve Manungeni. Bande konangai soki bobimi bino ba diaspora soki bobimi na ba chaîne internet te o ezo mema komba na distraction o vérité soki bozo tikala bolanda ka bato wana bazo distraire bino bata théâtre ba journaliste fabriqué bango moko o batanga même pas classe ba ti journaliste soki bozo landa ka base bino mo bokoye ba makambo bozo sala. Vous pouvez s'abonner, vous soutenir Bokoto TV. Vous soutenir chaîne, ceux qui vous avez dit peuple moko, ya fungwa mi bon comprendre non. Tika kuna tozala to kontrata 30 000 personnes ya bakoti mbala moko makabu indi. Merci à toi Steve Manungeni. Bitumbo bino bokanisi ke bokwa ko timide bato ba banga bino bosalo bolingi bozo jana peuple tokena no bokana no zairwa po na koya après po na makamba kolobe bele vraiment bolimbisa ngai makamba kolobe zebele lelo et puis
Makamba kolobeze belé, hein. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. Merci Mungu Baba, merci Papa Nzakomba, merci Nzambe Ampungu, merci Nzambe Mbokazaï. Oh Seigneur, merci. Les créateurs d'univers, les créateurs des cieux et la terre. Tata Nzambe apesa kibiso mabelo wana, alobakite peuple azala esclave. Tata Zambé a pensé que biso mabelo na bagite ke ba pays voisin ba ya ko exterminer biso. Oh Tata Zambé merci. Na bitumba oyo tini biso to bunda. To fungola peuple na ba ba vérité. Oh bazalaki na ba poti. Oh bazalaki aveuglement. Mais le peuple a fungoli biso. Peuple a commis déterminé. Merci Tata Zambé na bolingono na mabele na Zaï. Yo sali océan. Oh, yo ça na Zaïre, ou tikala jamais comme ça en France, les États-Unis, dans Londres, partout. Les peuples bénis, les peuples bazako vivre, oh, va profiter de la richesse na bangote. Tata Nzambe yo pessimis océan. Tata Nzambe yo pessimis fleuve Zaïre. Tata Nzambe yo pessimis ba rivière. Yo pessimis lac Tumba. Yo pessimis lac Ampakune Bila. Yo pesibiso lake Maindombe, yo pesibiso lake Tanganyika, yo pesibiso lake Kivu, yo tonisi richesse na richesse, oh yo sopara mboka wana, depuis 1960 Tata Nzambe, jusqu'à aujourd'hui, peuple en a profité, même pas na Koura Pamba, même pas na Maya Pamba. Oh Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand peuple va commis libéré? Jusqu'à quand peuple va colomba la distraction? Jusqu'à quand peuple va colomba l'idolâtrie? Tata Nzambe, volonté na yo salema, to telemi na nguya na yo papa, yo lo bakyo bako telema nde yo kozala na bango, bituma oyo ezali ya monde ngete, o tu akwa kobundisa, peuple ya Nzambe bana abilaka, bako kutana na nguya ya Dieu Tout-Puissant, le créateur des cieux et la terre. Peuple on a zali peuple à pasteur te, peuple on a zali esclave ya ba pasteur te, peuple on a zali esclave ya ba politicien te, peuple on a zali esclave ya ba musicien te. C'est fini la distraction na kata diaspora. Il fait toujours un contrôle ya mboka na biso. Oh Tata Nzambe volonté na we salema. Mokano na we kokisama. Nguya na we kita na kati ya nation wana. Tata Nzambe, merci na nengo tini libérateur. Na nenge libérateur azala mboka. Tolobaki 2020 ezali année espoir. 2020 ezali année à libération. Tobele lipe mwana na Yesu Masia. Oya wati na ngoma Golgotha. Pona masumu na biso. Seigneur Jésus compagnie biso. Na libération ya mboka na biso. Volonté na bino esalema. Bino obomaki mokila Sodome et Gomorra. Obomaki mokili ya Léopold na déclaré na kombo ya Dieu Tout-Puissant mokili ya Félix Tshilolo na Baruberwa na Aridi Polite Kanambe na Vital Kamere na François Beya na
tango fort na zone nyumbi mokili wana ife kufa na moto mokili wana ife kufa na masasi mokili wana ife zika Seigneur koma tokoki kozala humilie boye bo humilie Nzambe na ba faux pasteur boye bo humilie Nzambe bozwi mabele ya Nzambe bokabeli yango ba étranger po peuple na komi lelo peuple na ba komi kobete na ba chinois peuple na ba komi kobete na ba libanais peuple na ba komi kobete na ba pakistanais peuple na ba komi kobete na ba indien yango tobeleli Yesu Masia volonté na bino esalema mabele wana ezali ya mvulusi papa Kimbangu oyo amonaki pasi na mabele wana papa Kimbangu olobaki biso bana bilaka tokobima libanda tokodefendre mboka wana papa Kimbangu mvulusi yo olobaki mondele akokoma moto moindo akokoma mondele papa Kimbangu batelanga na bitumba na yo po yondo moto bandaki bitumba oyo yondo kitaka na nguya Nzambe na mabele wana soki Nzambe aponaki yo papa Kimbangu ke yo kitala mabele wana osangisa Angola na Brazzaville pe Afrika mobimba Nzambe moko ayebaki dese ya nation wana tala bitumba nyonso yo osalaki papa Kimbangu banyokolaki yo bakrashaki na yo bakangaki yo bashene babwakaki yo na batono babwakaki yo na kata bafleve bakrashaki na yo na 1921 papa Kimbangu bamemi yo na Katanga osali 30 ans na prison na 1951 papa Kimbangu yeko kufa na 15 ans juste obengi bagarde corps ya basoda bazalaki wana obibana na ngai botala montre na 15 ans juste na kokende papa Kimbangu volonté na yo esalema na kati ya peuple na yo peuple no bakendaki na distraction lelo tozongi na se ya makolo na Vulusi Kimbangu kotika biso te pesa bao nyonso bakosunga biso. L'air a sonné, il est temps ngonga ekoki ya mboka la biso ezala libéré na 2020 papa Kimbangu tosengi yo pardon tobunga kinzela tozongi na se ya makolo na Vulusi volonté na yo esalema na kati ya mboka wana batela ngai na kolala na ngai na kotambola na ngai nazala nzoto makasi pona accompagner peuple wana na libération. Merci papa Kimbangu yondo zali molimo yo zali nguya ya mabele wana bitumba yo bundaki ekoki koleka inapercité bitumba ya papa Kimbangu ife tolonga yango na 2020 na beleli mama Kipa Vita o azalaki mwasi ya yambo o azwaki nguya ya Nzambe mama Kipa Vita o batumbaki na moto na age ya 21 tala boyambi ya mama na Nzambe abundela kimboka wana tala mama no sanzo oya yakala nguya Nzambe na mboka ba Equateur na basankusu amata likolo lokolelia ho mama ano sanzo na mama Kipa Vita na otina libumu na bino bopesa ngai force bopesa ngai nguya bakoko na ngai bo compagnie biso volonté na bino pe libération mboka esalema na beleli makila cardinal Malula na cardinal Echau na beleli makila bakanzana Noiriti na beleli makila Rosimu Kenichimanga na beleli makila Thérèse Kapangala na Eric Bolokoloko na beleli makila Monseigneur Katariko na beleli makila Dani Botechi na beleli makila Floribert Chebeana Fidel Bazana na beleli makila Ale Moloto na Arma Tungulu na beleli makila ya papa Ale Moloto na Arma Tungulu na beleli makila Passer Lukusa na Cédric Nyanza na beleli makila Général Ngwala Panzo na Général Bekazwa na beleli makila Président Kasavubu na Maréchal Mobutu na beleli makila ya Mamadou Ndala na Mbusa Mabe na beleli makila ya Masasu na beleli makila ya Lisasu Ngandu na beleli makila ya Kata 28 mort na Maluku na beleli makila ya bande kwa massacre ya Buzaki Congo na beleli ba makila tu ya ba disciple ya Mukongo Bilu bakufa na beleli makila ya bande konanga na Kasai na beleli ba makila ya Yumbi na beleli ba makila ya chaque jour na Beni bakopane biso na bitumba oyo na beleli makila ya bande konanga biso na Equateur na guerre ya Kisangani Kagame na Museveni na beleli ba makila ya bande konanga biso na Bandundu na Kindu Maniema na Katanga na Kinshasa pene Equateur tata Nzambe na tiki journal lelo maluba oyo koyebisangana loba awa
tika ke volonté na bino bakoko na ngai nyonso o bo sacrifiaki bakataki bino maboko likolo ya katsu Équateur oyo etongaka miba na Jekamine bo compagnie diaspora bo compagnie Yaloga Sokoko bo compagnie Général Etumba bo compagnie Boketu Yambo elongo na ba patriote tout baza kobuna na solo na kombo na Tata Nzambe na komba mona na Yesu Masia na komba Papa Kimbangu notre prophète na komba bakoko na nyonso amen. Bokoto 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 bande ko ba bolingo na leki apo on a expliqué bino message makambo oyo eleki na kati na France. Makambo ya France le 28 février tokomaki ba lettre tokomi ba lettre to bengi Bercy to bisi gouvernement français. La voix du peuple c'est la voix de Dieu. Baokaki biso tele même vendredi le 28 ndeko nanga Petit Chomongo bato bazalaki kuna bakendaki ti bafundi préfet ok ba général on a soki ya préfet ya Kalobi meeting de pesami na Champs-Élysées il fait double sexe abeta bandeko nanga ba bolingo depuis même président États-Unis même président Russie même la reine Elisabeth baya France mais tout le monde a nos déploiement il y a police dans le niveau de la boité 1250 militaires ba blindés partout balobi non farira ifabeta bande konangai ezali mawa na makambo oyo ezole kanambuka na biso Félix na Kameri na Kagame na mwasi wana ya suki retro oyo azalelo soi-disant président ya francophonie ya ténèbre bandeko na ngai basupportaki mwana mobali ya double sexe aya abeta gouvernement français bolingaki peuple asala nini peuple soki Emmanuel Macron akomai président pour peuple français moto bavotaki ye soki Marie Le Pen azwaki te pour peuple français baponaki Emmanuel Macron mais soki biso peuple zaïrois diaspora tolobiki toboya musique bino ba français pourquoi bokoya tona ba pays des droits tona ba pays moko démocratique comment bino ba français bokoya bo obligé biso bo consommer biso musique oyo autre balobi un leader d'opinion Ali Moto Azalaka akufaka na peuple leader d'opinion adenosaka souffrance ya peuple Paul Longai Boketu na Zalaboy yo falila uta na makelele na bandali yo kofira yo werera yo wazekroara mais grâce ya peuple wana grâce ya peuple wana mais lelo bino botali be intérêt ya ba Rwandais batuchi botali be intérêt ya basi na bino na bana na bino bolobi no mboka na biso ekende totika la be esclave banoko la biso basala na biso bakosala tokoki ko accepter yango te tokoki ko accepter yango te gouvernement français préfet corrompu gouvernement français corrompu bapesi bino ba millions de dollars bolobi non bo défier biso boko défier biso te nous sommes à 21e siècle toi on a droit à se défendre toi on a droit to kufi 12 millions to mona mokolo moko te Sarkozy François Hollande Emmanuel Macron balobake génocide de Salemi na mbokana mais grande nation et la francophonie, deuxième pays francophone au monde, c'est les Zaïre. Mais les lobbies français vont abandonner deuxième pays francophone au monde. Hein? Donc, besoin exterminer biso, besoin imposer biso, batotolingite, na 21e siècle. Mais, président
Emmanuel Macron. Yo gagnaki Marie Le Pen nawati. Marie Le Pen andimaki défaite. Hein? Ben l'élection salemi na mboka wana. Bioboleki si ba chiffre na ba chaîne internationale. Vous croyez que biso tozaba avec? Toko continuer mboka na biso na ba dictateur. Toko continuer mboka na biso na ba étranger ba ko dominer biso. Mais préfet y a Paris, maire y a Paris. Mais France il est comme à France. Emmanuel Macron au botama quitté. L'aime sous mon botamaka, moi si na Brigitte Macron. Mais général de Gaulle à Bundaka. Hein? Général de Gaulle na général Patin. Tango ba yo qualité, général de Gaulle à Kimaki. A Kene ko se réfugié na Brazzaville. Après Brazzaville, général de Gaulle a qui na Londres, à Luka Kibalier. Comment boningi bo consommer biso, bo ébruger biso, bo konti biso distraction. Hein? Bo humilier biso, peuple alinga ko sani. Hein? Peuple alinga ki ko salani. Peuple à se défendre. Hein? 12 millions de morts chaque jour. Kanambe abomi koleka même Aridi Polite Kanambe moto bozo soutenir oya tekeli bino pétrole ya Mwanda total les autres à 25%. Hein? Ba américain bazwaka 25%, angolais les autres à 35%, Kanambe bazwaka 15%. Lelo Arabie Saoudite etongami na pétrole, Iran etongami na pétrole, Kadhafi atongaki Libye na pétrole na mitema mabe na bino bo détruire Libye, bo détruire Irak, bo détruire Zaïre, bo détruire Afghanistan, bo détruire Yémen. Hein? Lelo boy ko appuyer Mutumoko boy Abibika bo Félix Tshilolo, il dirige rien, il contrôle rien. C'est ce que nous avons soutenu Bozo Yamba, Emmanuel Macron. Mais ce n'est pas lui le président. Yambo Kawana. Au Zaïre, l'État n'existe pas. République n'existe pas. Hein? Bolinga qui peuple na salanine. Hein? Peuple na a consommé distraction. Non. Peuple zaïrois Tokoli. Nous sommes au XXIe siècle. Hein? Bon, ko impose biso, bon impose biso bateau toling. Est-ce que na France bon impose ba président balingi ou bien à Londres ou bien à Canada, l'Italie ou bien à les États-Unis d'Amérique ou bien l'Italie, l'Espagne? C'est fini. Makabona na katazaï. Nous sommes debout, nous sommes déterminés. Il y a qu'à libérer Mboka na biso libanda na kati. Ce qui bolinga qui violence té. Mais tango bato basala qui appelle na Bercy. Tango tofunda qui. Il fallait bon arrêter les musiques qui wana. Il fallait bon arrêter. Hein? Bon accepter que musique qui wana bête. Bolinga to salani. Bon blender biso partout. Bino moto bo bandi violence. Bo bois qui ba ma ya moto. Qu'on peut biso ba lacrymogène. Donc biso toti kamboka na biso bato bazali ba leader d'opinion o ba vandi silence. Hein? Bato ba vandi silence. Fali wana bozo soutenir avant de silence. Kofi bolole buzoba yokene intellectuel na mutune azana ngote mayele azana ngote mayele ya kofi zaka whisky. Kofi soko za mobali na wera boya mbala oyo. Musique na bine kofi. Libela. Musique ye kobo. Musique moke zanga sens. Musique moke memi peuple na na kufa. Nana koke la yo fali ube werera ube kofira wazekwa jalo. Boari chité, boaba pauvre. Farira,
Wirera, Jibira, Kofira, Wazekroar, Bobotama mitakala, Bokokufa mitakala, Tobotama Gibisoto Maboko Pamba, Torozonga Maboko Pamba. Tant que vous soutenez Rwandais, tant que vous soutenez Félix Tshisekedi, vous croyez que peuple jeune et diaspora va son mon abinoté? Hein? Le autre civil côté na bambongo, kokunda bibembe, kosala ba makabotu, na katamboko c'est des diaspora. Bokasi msoto osani etake ba leader abitumbo tozo bunda. Mais tu expliquer peuple vérité que l'État n'existe pas. Tout ça na kati occupation. Arrêtez les musiques, arrêtez les théâtres, arrêtez toutes les distractions. Toi, on a besoin de distraction, tu es dans la diaspora. Toi, on a besoin de musique qui t'est, toi, tu es dans la musique qui wap. Toi, tu es dans la musique qui a 1960. Et musique qui est banina, Adou Elenga, Wendo Colosson, Jano Mombenga, Luambo Franco, Taboulé, hein, Pepe Kale, Madilou, peuple on a profité nani. Hein? Peuple on a profité de l'eau comme au côté. Musique sans éducation. Éducation mokezate. Hein? Musique qui est kobo. Musique qui est mitakala. To yamona ba Rwandais ba tchaki mboko pona fali. Aya ko distre. O moni ngozana. E sili. O koti mai. O beti na bersiango beta ki 400 personnes à Pamba. 400 personnes. Au fungoli porte bato bakoti gratuit. Bato bakoti gratuit. Bobengi bato na ba téléphone. Bato bazali inconscient. Même si tout ça conscient. Yo moi na muke fali obota bilobi o akoluka lokumu na sima pepe. Carrière na yo esili. Carrière na yo esili. Farira. L'andanga très bien carrière. Au monde ngozana, ozo comprendre te pour le comité, mais bientôt, ils ont comme là. L'ère de la libération est proche. Bon, il m'a dit peut prendre le logo télé mandengona. Bon, il m'a dit le logo peut prendre le ya musique. Bon, il m'a dit peut prendre la distraction. Bande kobozo la nangana 24 communes à Kisasa. Na Monga Fula, Cité Salongo, Rond-Point Ngaba, Matete Lemba, Masina, Nzili, Kimbatek, Kinkole Maluku, Yolo, Mombele Limete Kingabwa, Barumbu Komina Kisasa, Gombe Lingwala, Kasavu Ngiringiri, Bumbu, Selembao, Bandali Kitambo, Mbiza Delvo, Mbizi Pen, Mbiza Pigeon, Mbiza Telecom, Cité Mama Mobutu. Taya distraction bobima mes frères. Mboka ezali dirigé na Barwandais. Barwandais babotola biso mboka. Intellectuel corrompu, professeur université corrompu, classe politique pourrie. Bango tout abandonné mboka wana. Hein? Abandonné mboka wana. Basundoli peuple, offele peuple abandonné, yoke leader, oya kosa la face contre occupation, contre Félix Tshisekedi. Vous croyez que Biso Toza Libanda, toi accepté inacceptable? Hein? Vous sakana na ba politicien wana, parce que bazalaki ba député, bazalaki ba gouverneur, bazalaki ba vice-président, bolena ba touch. Biso to na makilate, biso to mute maboko pepe. Hein? Toti Kamboka na biso ezala dirigé na ba Rwandais. Un illettré moko boy vagabond. Oya ye kozwa alali na mbeto akitoko na asatanda kite. Nzamba kabeli biso bomengo ba Rwandais Kagame ayekokoma homme fort. Kagame abomi bato na Kisangani na Museveni. Lelo oro ya kilomoto mutazwa oro bawela oro ya kilomoto. Lelo Uganda mute récupéra Saidi leki ya Museveni. Ye muta azoka ora kilomoto. Na Masisi kuna Kagame azozwa korta naba or naba diamant. Mais bino bovandi ba passer bazo distraire bino, ba musicien bazo distraire bino, ba ta théâtre bazo distraire bino. Olive Lembe na o mususu rwandaise
ba miser ba tiaka mboka epa batathéâtre basala bese diaspora bo comprendre ngai diaspora bo comprendre Sasa Bitumba pourquoi bozo kotaka na ba internet kotalaka ba faux journaliste yo moko pino bozo monake oyo a journaliste fabriqué basali ba YouTube na opo baliaka ba mbongo bayebi na bango histoire ya mboka te bayebi na bango makambo ezoleka na mboka te bazokosa bino yango na biba ndeko bo s'abonner bo partager ba oyo totiaki na bo cliquer wana pona moto tout akotaka na kata Bokoto TV chaîne ya Libération koma tokoki kotika mboka bakangi ba combattant bazo refoulé bango ba etali bata mensonge na ba Rwandais depuis ndeko na bino akoma soki président mais botondama na limité bozebele apesi bino misala te ndeko na bino depuis akomana azobimisaka mbongo na ye na bandeko ne Christian Tshisekedi bazoyiba birianyomi bazopope ba richesse ya mboka na biso. Vous croyez que biso tokotika mboka wana na maboka baventurier yango tolobi boye dans la face du monde gouvernement français bon a droit ya ko respecter volonté ya peuple ministre intérieur partout ba gouverneur ministre premier ministre français président de la République en France Emmanuel Macron il fait bon respecter volonté à peuple zaïrois peuple on est couffé plus de 12 millions de morts bana droit ya ko se défendre. Ce qui bino boben c'est musique qui on a te peuple on est gotia mobulu te bino ba français moto bo comme si peuple zaïrois na kata violence bino ba français pas sur tozo mona bozo soutenir ba dictateur na kata Afrique bolinga biso to salani bolinga to salani bo meka ko bengisa ba musicien na wate bo meka ko pesa ba politicien tout visate ba politicien zaïrois so déjà ba congolais ba ko bana droit ya ko visate ba ya po tolingi bango lisusu te to kaboni na bango tolingi bango lisusu te nous sommes abandonnés nous sommes tous orphelins. Amérique abandonné Zaïre, gala de la paix dans le monde. Les États-Unis d'Amérique ont échoué. Les États-Unis ont échoué. Angleterre, échec. Canada, Belgique, France, Allemagne, Italie, Espagne, tout le monde, G7. Pour détruire le monde. Pour détruire le monde. Paix est un monde. Monde est comme une violence sur violence. Les États-Unis d'Amérique, premier puissant du monde. Gala de la paix dans le monde. Mais aujourd'hui, Ali Hippolyte Kanambe, il est toujours là. C'est lui. Il est dirigé. Parlement à Kanambe, Sénat à Kanambe, Premier ministre à Kanambe, gouverneur à Kanambe, chef d'état-major à Kanambe, ministre de la Défense à Kanambe, ministre à budget à Kanambe, gouverneur à banque à Kanambe, impérium na maboko y'occupation. Vous croyez que Bissoto avec les États-Unis d'Amérique, Union européenne, soi-disant communauté internationale, vous jouez. C'est bino motomotier trouble dans le monde. Peuple zaïrois a une volonté nae. Après un président, Boboy ko soutenir. Après un président, 3 fois, mais ça suffit. Tu vois qu'il y a une élection dans Katambo Kanate, il fait tout chasser, tout bengana ba occupant. Na ba accompagnateur. Il y a un autre lobby, gouvernement français. Gouvernement français, bon, personne sous visa, n'a pas politicien, n'a pas musicien. Tolingi distraction. Bon, t'es cabana na biso batanga classe. Bon, bon détruire biso nege
Kagame, na Kanambe, na Félix, ba détruire éducation, ba détruire social, ba détruire noso Mobutu Atikaki, ba détruire. Lelo bana na biso, ba zongeli ba classe, bana na biso ba zongeli ba formation, bango tu ba komi ko sala, bolingi bo memela ngo musique yango tango fali yango abetaki na tongo bato bazwini. Bazuka ikobo, sexe, boganieni. Après ya kokota na sala Bercy gratuit, boganieni na tongo. Yango bandeko, na okaki ebele. O bakangi boketu, bakanganga na salini. Na bominani, na ibinini. O ba refoulé ba combattant, ba tout bakangati babimi. Tout le monde baza dehors. Et ça problème politique. Et ça problème politique. Bon kanganani. Nanango bakwa ukanga wana na kata mboka na biso. Na diaspora. Batuto na bagime. Bobo turabango mibobo turanan basali ni. France et Bundaka te contre Balma. Ba français de l'Oba Kokisi 100 ans. Bazo sara ba avion. Bazo sara ba fusée. Bazo sara ba autoroute ba millions de kilomètres. Bazo sara ba bateau paquebo. Bazo sara ba sous-marin. Bazo sara ba avion de guerre. Mais le temps, regardez Zaï. Depuis 1960, na juin à Tozoko 1960, ni autoroute, ni bateau de pêche. Tout ça, la tongate, alimentite, bougite, to créer quelque comme côté, kak église. Mboka ya prophétie. Mboka ya miracle. Lokuta na lokuta. Ba pasteur lokuta. Ba pasteur moko lokuta. Yangona bande konangai na lekaki pone bisabino ke bolanda bokota na distraction te makama miziki et comme il est passé. Sikoto kene na mission moko concrète pour la libérer mboka na biso. Et puis 2020 mboka kozala libérer. Biso to banga Kofi yo za mayele yo na wazeko bwa mayele. Bwa mayele yo Kofi na wazeko. Bwa mayele bozila na bato bazokumisa bino bozila. Bembesile moko babomi peuple wana. Bino bozo mona teke Kofi na wazekwa na bawerera na bajibili ba contribuer na bino bozo sakana na mboka wana. Bozo sakana na mboka wana boko subir grande humiliation bino to. Mboka neza ya ba Kofi. Yo mukolo mboza complexa Kofi na wazekwa. Mboka na ya falite. Mboka na ya Redite, ya Ruberwa te, ya Zoé te, ya Jeannette Kanambe te. Peuple, bolanda voix oyo, ngai ndeko na bino na Zoé bisabino, merci na ndenge bolongoli père. Babando sakana biso po babika, peuple na bangaka, peuple na salaka boy, peuple na ndenge musique, peuple alongoli père. Boleka, bola musa peuple, bopia peuple kanda. Non, on le voit à Kosaka, ba reportage, y a ba musicien, y a ba politicien. Boza ba zoba na bato balanda kabino. Comment bato bazo distraire no bozo mono, mais bozo landa bango. Bazo mene bino na ba distraction. Bazo mema bino na lokuta. Oh bo ketwa yambo tokobo mae. Ennemi na bino ka boketu wa yambo. Bobo manga bona vérité. Ngana to wela ka mwasi ngai. Ngana ya bitumba pona ko wela mwasi. Ba biso ngana motekobo. Ngaze ko biste te. Nga sakanaka deja. Nga sakanaka.
Er ngana sakanaki, omoni yo osakanaki te. Nga sakana, nga bitumbo na obunda, bitumba moko spirituel, bitumba moko sérieux. Batu bazo kufa na mama ye monangonga oyo. Muta kufi po azangi chance makila. Muta zo kufa po azangi chance ya mai. Batu accident sa mina monga fula. 100 personnes sur combien ba kufi. Ba ti na morgue. Ba sengi bango ba bimsa. $21,000 ba so ba cercueil. Ba kunda batoana. Mbongi zate. Mes délégations ya fali. Ba bimisi $147,000 pour ba yaka distraction. Plus de $2 millions et bimi pour la soutenir fallait à Zumbongo azo kaba. Au monde ngo suki, au monde ngo bomi carrière na yo. Magicien na kosi yo. Au monde entourage. Au monde ngo bomi carrière na yo. Bino tu bobo ma carrière na bino, oye ko bomango li sous bien. Ba refoulé motoute, c'est normal, biso tu ba kangaka biso. Biso tu to kota ka ba prison awa. Et tant que ça problème politique ba ko libérer biso, o boke tu ba refoulé, o boke tu mo bazo kanga ba refoulé. Boza malade boa ma boma. Boa ma boma bino boa ma boma. Bo sakara na nzambe te. Bozwa nzamba za koko na bino te. Bino kase nzamba kwa abandone mboka wana. Nzamba aza na bana na ye. Nzamba aza na bana na ye. Nzamba aza na bana na ye. Bino kase ki koleka ndenge nini. Merci na ya Laura Sokoko. Merci beaucoup. Oh, ya Laura Sokoko, moto ya Kanan. Mais au monde boa ma boma. Bozaba fou. Sori ya Laura Sokoko ango aya ko soutenir bitumbote. Bonda boye baye. Oyebi motote, oyebi ndaka motote, oyebi nde motazokate, do bino moninga bitumbo yo. Ngana bundaka na sufraka, nalandaka ba politicien. Ba politicien bino bakabela kanga. Bango tu ndenge bazana bakabela kanga. Est-ce ngana bundé bitumbo bo nalandaka ba politicien. Ou bien na bundé bitumbo po mboke za libérer. Oh tellement, oh ya Laura Sokoko, amota yaka. Ovani kabwe na ki jalousie, yango okozwate na vie na yo. Nzamba, omonde bozana, bota bolokola, tono bate, tono asomba zikita bate mabanga, ezosa kuru. Soko ebi motote, bozo monaka ya Laura, yo ebi ya Laura Sokoko. Oyebi, boko kapasi moko, to sepeli po, nzamba zui victoire, bakoko bazui victoire. Bino kasenga na kwa obunda bitumbawa na bundaka na lelelaka bino. Ngana bundete po bino boye bo kabela non. Naza artiste musicien na contribuer par nanga na eko vivre na bino place moko, passe moko, ndako moko, voiture moko. Ya Laura Sokoko a souffrir na vie na ye. Ana ba bateau de pêche na ye, azana avion na ye jet, azana ba hélicoptère na ye. Tango Kanamba zalaki na Tanzanie, ya Laura Sokoko déjà zana mbongo. Tango Félix azo livrer ba pizza na ba journal, azo bisala ba chèque awa, azo sana poste à gare de midi. Ya Laura Sokoko déjà zana mbongo. Est-ce ya Laura Sokoko ebi ata Kanambe? Félix Ziwana na logique tota Kanambe ya Tanzanie ya Rwanda. Na Félix ya Bruxelles. Mais baza bana misala ya Laura Sokoko. HM Hôtel de Monnaie. Soki ya nanga zo somme ya bino nini. Bose nazo la kisabino ko deuxième Mercedes kalamingite. Deuxième Mercedes ya noir. Après c'est sous cadeau. Abi félicitations wayam. Ya Jeep réali.
bozo zonsko ya voiture bozo 3 après bozo ndako ya loka sokoko ya na ngana mbongo bongo so nazo azo soutenir bitumbo na tanga communauté na otanga ya politicien ngana profiter pas politicien o ngana salite nini koyembela ba politicien na bino tu boza témoin awa na kata diaspora o nga boketi wa ya mona salite nini c'est mon affaire na tikeli bino ba politicien na bino nazala na ngana kulutu na ngo oyebi valeur abitumba na ngai oyo aza ao respecte ngai oyo ayebi ke leki oyo ife azala bien waya bovandaka nao na ndako so nga nakufi nzala yo okufi nzala nafani na ngai bino kasi nzambe bozozwa nzambe koko na bino sacrifice oyo tu nazosala oyo nasala oyo nazokontinue kosala nzambe mpena nalola atika ngai boye na kata nzela nalelaka moto oyo aboya bakorompe ye moto oyo andimi asufraka botikela ngai yaloka sokoko na ngai kimia bandeko na ngai yaloka sokoko azobunda bitumba moko lelo te lobi bokoyeba verite nango mokolo bokoyeba verite bokoyina bapoliticien bokoyina bapaster bokoyina bamusicien wana depuis nga na botama namona kulutu oyo andimi aose mpo alibere mboka wana me mokolo yango ekoya bokufana bobi non wayambo nayebi te mpo bino bapeuple bakongolais bakonda bazalwa mosusu bozoka bapompier boyaka ka na nsima ndako esepeli moto bino boye kocomprendre mais bandeko na ngai fe kotiaka ya loka sokoko na bapriere vraiment botie na bapriere makasi botika ete botiaka na bapriere yango wana bandeko na ngai nalekaki mpona explike bino ke bobanga eloko moko te eloko moko etimide bino te toza bien 2020 tokolibere mboka wana Félix akendaki États-Unis alandaki balobi ya Kanambe je crois akitaki lelo na Bruxelles awa me na molili naza informé me na ntina na ye te aki États-Unis akiti na Bruxelles bongo aleka akotambolaka ndenge abimi na bimi na bambongo na avion na bamaleti mosu atiki na États-Unis aye kotika awa bazoyiba mabe bazopie mbokala na niveau moko bandeko na ngai bazoyiba mabe bandeko na ngai barwandais bayibi kamere ndenge azala baza kopompe millions de dollars soki totelemi te soki bokomi na kanda te il faut kokoma na kanda pas de distraction moto tout okota tolandela bitu makambo ezoleka na mboka na biso bokomona vérité bandeko na ngai yango na bandeko na ngai nalekaki ka po santé prenito te bien te pona ki trop fatigué trop cassé na baki lelo na pemi na meki na trabi bon naleka quand même na ebisa bino ke bakombata tout bazali libanda bobanga na bino eloko moko te bokota na ba distraction te bokota na bokoto TV nde bokozwa vérité bokota na ba chaîne ya bato wana te bazokosa bino kopiaka bino ba information apapama bango bamoni ayo epa général Kanyama na Kasongo na Kalef na John Nyombi oui allo Yaidi oui bon on a message à Opesa oui moi message à Mukedali mbote bandeko bon zela Yaidi ozolandela ngati loba mwanda mbunga na zoya pona zo loba bato bazolanda loba na zoya kokata te pona zoya pesa message. Oui, merci beaucoup Tchoyambo, merci bandeko nyonso za kolanda biso awa bon comprendre epona mongongo parce que nazalaki vraiment la santé ya bien te malgré bitumbo toza kobunda depuis Paris na makambo ya mwana oyo ya ndoki ya fali ndenge yaki kovimbisa tolo parce que azalaki na se n'introbaka na kati ya
na ye adoptif bazalaki na se oyo bazalaki kosoutenir ye na ebele ya bambongo bazali kopesa ye po aya kosala motu makasi azali kosala donc bana Paris tosukisi bango quand même tolakisi bango ke toza babondeli ya solosolo bango moko badeklare yango na France que nous sommes de véritables opposants. Il y a régime où il y a Joseph Kabila. Bah, ignorait même Kotanga soi-disant président éphémère, marionnette, pantin, masque de la communion sur Félix Chilolo, où il Taliban. bandeko nyonso bandeko na biso oyo balandaka ye na nsima oyo bakomisaka lokola mokonzi na bango oyo bazali kozelaka oyo bakandi bakombatan bakozongisa bakombatan bake kozela na baéroport mawa mingi mais kali epupa bandeko na ngai oyebake tobundi etuma monene etuma wana tobundi yango na trois personnages donc tobundi bituma wana biso bacombattant résistant activiste il y a Zaïre, tous arrivent à la moyenneté, toi la mbongoté, toi les locotés par rapport à gouvernement, il y a soumis ça tout le monde dans la mort. Donc, l'autorité française, il y a Paris, régime, il y a Kagame, la régime, où il y a Kagame, Azali Kwassime, où il y a Azali nani Kouchere, Zaïre, na Maboko, il y a Hippolyte Kanambe, na gouvernement, il y a Félix Chilolo. Donc il fallait tout ça, l'ennemi, péché biso, manifestation, les acquis droits légitimes. Tout ça, un mois en avance, péché biso. Dans la Moulongo, il y a un policier. Dans la véhicule, il y a un policier. Un bataillon de plus de 1200 policiers. Et ça, madame Tramki, pour un petit musicien, un petit musicien, où il y a comme il a fallu à écouter sa mission. Et on a eu à former le mercredi, Nango. Bisous au contact des gens à Paris. Bisous au contact des gens à Paris. Et puis tout le monde est filtré là, bisous partout. Évidemment, on va filtrer, mais ce sont contact qui est une ambassade. Ambassade, il y a RDC, pour ne pas dire les Zaïre. Mais les alliés ambassades, il y a Zaïre, où il fait maréchal Mobutu Atika, de le bâtir en baptisant ambassade, il y a RD congolais. Donc voilà. Mercredi déjà, tout contacté. Tout est infiltré là, tout ça qui m'a solo, tout est infiltré là, sur ma contact d'ambassade. Oui, nous, nous avons dit l'ambassade, nous avons dit l'ambassade, et puis nous avons dit l'ambassade. Fali Ipupa. La blouson a émoko à la thé, blouson ya bicolore, doudoune, où il y a sali dans mon clip, mon moitié mon boy. Les alliés, les couleurs monétiques, dans l'église, dans les colons, un peu sombre, c'est. Doudoune à moulaï, il y a la poche Cayenne, il y a la gotambra dans mon. Immatriculation, je crois qu'il y a 75, dans 75. Cayenne, on a d'autres il y a noir. Poche Cayenne, à côté de l'ambassade, va fondre mais il va être battu sur les agues. Ayaki Mimi, Ayuzwa, dernier mbongo, où il va bomber la qui est, on va leur dire oui, c'est effectivement mobilisation et salami, dans ma camouflage salami qui fait un presque au concert de Négozala. Mercredi, Ayaki, on a côté d'ambassade. Mais à côté d'ambassade, Bakamati, l'ambassade, on va venir sur le sac, il y a un mot. Basaki, il y a un mot. Et quand on a 4, 5, 6, à côté il y a poche, il y a Kambola, garde du corps, il y a maître, mais sur on a boya qui Tambola là-bas. Ni maître, ni maître, ni maître, ni maître,
Paris, à Paris, bango tout va dans l'équipe de Kaimo pour assurer un bon voilà. Et puis c'est dommage que maintenant biso filtré na biso là donc on a dans l'ambassade boya qui va téléphoner ba doit utiliser ba téléphone ba tchaba signe on a des baraba nini téléphone que personne ne peut téléphoner ou machin et tout ça bango balaki na tante fallait ne pas filmer mais ma film a quitté mais pas pensé que sur la même formation on a d'abord informé histoire fait de Cambia solo que fallait à Jacques Monaye mercredi à vendredi à Betagini. En tout cas, merci à Edi. Merci à Edi Bolombo, merci Greffier International. Donc, merci. Conseil voilà qui politiser, on y surtout salaki, falga de salama. En tout cas, merci na bino la ningai, mais bituma site tout ça ko continuer bituma o eza libanda mais to ko komisa ngona kati ya mboka. 2020 ezali année déjà yi to ko libérer mboka wana, décret ou de force to ko libérer mboka wana. Ingeta merci beaucoup pour yambo. Merci Koloto, merci. Bandekuba Bolingo, musique wana ezalaki politique. Bayaki po bazongisa musique. Bakanisaki soki babeti vene na bango, diaspora kokota na kati po akodo fali à travers na Kagame, fali wana ozoka double sexe eza ya solo. Double sexe. Mais c'est bien parce que na bitumbonga na sepeli bandoki tu babimi. Na ba faux journaliste. Na bandeko tokataki tozala bango ba mama moko tomoni bango bandeko tu babimi. Merci beaucoup na bandeko na Steve Madungwenu. Merci beaucoup. Merci na batutu bokotiawa bolani na ba mama tu boyaki na ba papa tu bandeko tu bokangaki bango. Merci. Bandeko tu bokotaki na détention. Merci beaucoup. Nzambe na lola papa Kimbango azalaki na bino. Merci ne cause na biso ezali juste tozako bundate poto wela soki nini batutu babimi makelele sili beta liba ba Rwandais bokani munoko na ba kamere na ba bokani munoko ale bokanga bambanga na bino ndenge bozolanda awa diaspora bazali banda bakumbata tu bazali banda. Bravo na tata Nzambe, bravo na papa Kimbangu, bravo na Yalora Sokoko. Merci tokuta yulobi na 21h30.